S'il vous plaît, maman. S'il vous plaît, papa. Non, 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 papa. S'il vous plaît. Papa n'a yebi, situation de Nisa. Papa, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Papa, s'il vous plaît. S'il vous plaît, papa. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Papa Dela. Papa Dela. Papa Dela, s'il vous plaît. Banana, maman. Maman. S'il vous plaît, papa. Nazo paie sa téléphone. Papa, c'est là dans le palais. Papa. Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Salut. Bonne année, chers amis téléspectateurs. Nous sommes très ravis, une fois de plus, de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs à travers le monde pour suivre cette émission Vérité en face. Nakati ya chaîne Abino. Et na nenge to salara émission yo. Et ça le rôle la deuxième fois. To kuta na Abino en 2021. Mais premier numéro oyo. Solo Yasikato Jezane Yalelo. Donc on est aujourd'hui le 8 janvier 2021. On se retrouve juste après cette émission, cet élément plutôt. Merci. Pour bien passer vos séjours à Wanakati à Congo, plus particulièrement à Kinshasa, vous avez besoin de 13 mois à Kitoko, il y a 9 mois à Kitoko. Pour répondre à la confort et à la qualité de notre. Nous sommes tous se souvenir de la Flat Hotel. Tenazia, où nous avons situé sur l'avenue Kalemele, Médessa 56, dans la commune de Lingwala. Vous avez apprécié, pour apprécier le niveau et la qualité et le confort des arts. Mais vous savez, là, il y a un qui pour la prix. Voilà qu'on vient de penser à vous. Un grand promo. Pour la bande de tout aux autres Talibanda, spécial promo, une grande réduction, Flat Hotel Tenazia Réutimo Osala, 50% de réduction. En tout cas, pour la prix, vous mettez au Benakana numéro de GNAC. Appelez-nous, vous serez vraiment satisfait, dans le confort et le prix que je vais vous donner au foot à la temps au Osala par jour, en tout cas, vous allez très heureux à vos camps. Appelez à ce numéro de GNAC, vous allez bien servir. La qualité et le confort de l'Ozu Congo et Bazobe Mona Congo et Flat Hotel Tenazia. Ici, il y a la qualité et le confort. C'est-à-dire vous avez la télé, vous avez un exemple dans la halle. Et mon salon, il y a la cuisine, autre dans le format, il y a chambre, salon, cuisine, salle de bain. Et ils ont la primo reçu, non aussi qu'on la télévision. N'hésitez pas, appelez-nous, et puis faites vite parce que en tout cas, il faut faire vite pour réserver parce que qui déjà vous réserver. Donc, vous avez des occasions, vous avez déjà dans le programme de voyage, appelez vite pour réserver parce qu'ici, il y a le courant en permanence, il y a l'eau et dans le cas on a tout ce qu'il faut. Donc, quand vous êtes ici à l'intérieur des Tenazia, c'est comme si vous êtes en Europe. Donc, appelez vite dans ce numéro. Prix à promo, spécial promo, Flat Hotel Tenazia. Après avoir passé 8h, 16h, 12h de vol, vous avez besoin de bien vous reposer. Voilà. Mais tout y a qui toko, Flat Hotel Tenazia est rendu disponible pour la vidéo pour que vous puissiez bien vous reposer. Et tant que Kindaka, mes arabes, Kishasa, moi, Ozobino, Tambouli, vous avez aussi besoin de vraiment de bien vous reposer. C'est la raison pour laquelle Flat Hotel Tenazia est réservé numéro à Kitoko. Donc là où j'étais, Zaki Salon, tout Tambouli, tout cuisine, tout continent Kati. Il y a chambre d'eau. Tout est bien équipé pour que vous passiez vraiment en vacances au Kitoko. Et le message spécial, tout ça, c'est la promotion, promotion, une réduction à 50%.
il y a 50%, n'hésitez pas, appelez seulement le numéro de Tchinasé, pour y avoir spécial promo et bandinega autant la publicité au Lelo, dis-toi que promotion peut bannir Lelo. Donc on a réduit le prix pour que yo, nous tous autant là, vous avez besoin de passer par moment bien à Kinshasa, dans lequel il y a bien, où il y a aussi retrouvé à on a pris à mon quai, mais confort et bien. Ah, une précision, nous avons 3 formats à la Flat Hotel Tenasia. Nous avons un format où il y a chambre, cuisine, salle de bain. Dans la 4 chambre, salon, nous avons la cuisine, nous avons la salle de bain, pièce à côté. Et puis nous avons un format, il y a chambre, salon, cuisine, salle de bain. C'est-à-dire salon. Ils ont juste un fauteuil, un format, et puis une chambre, couleur, ils ont tous un pension, tous un salle de bain, puis tous un chambre, et puis cuisine, puis ils ont. Et puis troisième format, tous un il y a 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain. Et ça, vous pouvez juste nous contacter parce que tout ça là, on va bénir spécial pour nous. Réduction spéciale à 50%. Donc, mon au foot va réduire en haut à 50%. Donc, c'est une opportunité pour nous autres à appeler à ce numéro de Tchinasé pour réserver déjà à l'avance. Parce que prix, je répète bien, prix haut de Tchinasé, confort nous sur mon art. Si on a eu prix en haut, en tout cas, si vous réservez, donc appelez parce que le plat des chambres sont limitées. Donc, si vous avez un retard, que vous avez déjà si vous avez un magirant, après ça vous avez des détails, nous sommes et puis nous avons pété, balcon et au place pour vous en mais déjà à l'intérieur il y a tout, courant permanent, maya moto cuisine équipée, tout est là pour que vous passiez ces jours bien à la carte hôtel Tenasia sur la ça se situe sur l'avenue Kalembele, numéro 256, la commune de Lingwala. Non loin, il y a Sanef. Voilà, non loin à Sanef, non loin, PNPDK, RTNC. Donc, tout est sécurisé pour passer à ces jours dans Malam. Conseil, on peut s'habiller, nous allons vous aller banda, soit on a pour passer à ces jours bien, dans la Kitoko, nous allons vous apprendre la photo, adresse Zakamoko, avenue Kalembele, 257, Flat Hotel Tenasia. Ici, c'est le confort, la qualité et le service. Mon beau, vous allez vraiment satisfait jusqu'à la fin. Merci. Voilà, donc, comme nous tous nous avons dit que mon petit voyage, c'est vrai que visite est un peu structurée à Wawa, mais vous avez un restaurant à Bino. Donc là où je suis assis, restaurant à Bino, Bandeko, pour vous Talibanda. Vous avez soit vous avez une manifestation, il y a 10 ou 15 personnes, donc l'espace est là, venez exploiter ça. Il y a tout, cuisine congolaise, étrangère, il y a tous les goûts, et donc spécial promo, Flat Hotel Tenasia, Boya, Obenga Belé, pour vous en servir. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes revenus aujourd'hui dans l'émission Lelo par rapport à Masolon la biso Tomesana, on a Binoawa. Et en ce moment, vous vous posez la question, je sais que vous posez cette question. Tosukiwa Pina Mama Fanny. Vous savez, il y a de vérités Oyo, ils ont la facilité pour Bima. Ils ont un secret, c'est-à-dire assis en terrain, et tikala bongo, et à quoi penser sauf que un jour, les Kamango, et Bimalisusu aux yeux, aux vies de tout le monde. Et Mukolowana, Ezaki, Mukolomoko, ya participé, ya Mawapo na Mama Fanny. Comment on a que le Kamobo ya bomba, le Kamobo ya loba que et koki jamais koyebana likambo ye ya gira yango et puis à talipena temps mon a comité na 25 ans, c'est-à-dire que là où elle était tellement à l'aise, tellement rassurée, mais à la fin elle est surprise, il y a au monde que vérité et ju place nango et qui mensonge et tigali nase nenge ba musicien na biso moko ya mboka ko fait le mida loba le côté ya kana sincère, vérité ya kana escalier pe komaka. Mais nous devons comprendre une chose, c'est que quelque chose qui est caché depuis Batam Moulaï et qui est facilement monté. Toujours qui temps, il reçoit Maman Fanny.
Et de son côté, asengi na biso, alobi na biso que ayebi, yemoko ayebi. C'est vrai que Zagi n'a pas tâtonnement, mais elle a compris place problème mais tout ce qu'elle a eu temps à digérer situation n'engezali à koluka biso. Tout ce qu'elle a eu temps, je pense que neto sarabino ke biso vérité en face. Tozarana pour nous accompagner mutume to yebipe kezana makamsu to ko forcer ka mutu tia loba au moment où azo se sentir na nous à l'aise parce que dit-on mindele bali biso mibeko ke mwana soki papa père biologique abandonnaki o ya bokola ki yenda za papa na ye. Oui, c'est vrai, mais n'oubliez pas qu'il y a les liens de sang. Au moment que mwana botami akokani na papa na ye ezalaka il y a beaucoup de choses. Il y a des choses où Batmususo bakenda ko vivre na ba foyer na bango parce que asa lié na famille ya papa na ye et comme ayebi na pe papa na ye ta yebi na pe société azo sibir ilo romo bazo baté place na robande la délivrance. C'est la raison pour laquelle boké banabilo ko na kolobake comme papa na ye aza papa na ye kenda bon o azo bokolende ye papa na ye. Non non, l'enfant a le droit de connaître ses parents. Ata rope sa imbote na nzela te mayeba ke papa na nga yiwana papa na nga zalaka yiwana kuna. C'est très important. C'est la raison pour laquelle bomoni biso vérité en face on tient à ces choses. To le baté que oh bon papa Serge yene muto a beaucoup lié bon tout ce qu'on a bongo voilà non non non. Il y a des choses où mon a lelo mon a ben c'est ces côté na ba famille ba to bozo yebaté problème où tu as tant sous lien de tant sous insisté c'est moi c'est côté qui et par manque qui a connaissance pour kanga ba sous bandoki alors que problème est où côté nous. Donc nous on va continuer et nous vous promettons que dans les jours à venir Toruluka maman Fanny Toruluka to convaincre car on est toujours convaincre déjà pour que après sa biso suite il y a makambozo les cas nakati ya libotanae mais pour en ce qui concerne vie de famille na bango, on doit connaître, on doit comprendre que il peut pas avoir en ce moment la paix entre maman Fanny, papa Serge na mon anae, mais le temps est le remède à tout. Je pense que le temps va nous aider à comment on va s'en sortir avec ces situations parce que tout ce qui bango bon biso peut to sali musana biso ndenge longo banité. Les lotoyé parce que tous en a situation moko il y a pas si. Mais moi, quand j'ai pris connaissance, il y a une situation où je me suis posé cette question, pourquoi ça? Mais, pour nous comprendre, il faut que nous sali pour biso, tu se poser des questions. Et peut-être que question na biso, tu retrouveras réponse. Et pour trouver réponse, il faut que tu aies moto concerné dans les Kambango. Donc on a besoin moi c'est aluka ki biso nanzela kakane bayaka pour que azo réponse ya makambo zo le kana kati ya belle famille na et on se retrouve juste après pour que to sola na. Merci. Ngai maman Pichu Tonele naza pharmacienne en formation nazo œuvrer dans laboratoire CRMDA où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout est à disposition de bino cosmétiques, tout un dossier cosmétique enrichi au collagène, ils ont traité tampons, ils ont traité rides, ils ont traité poche, ils ont traité imperfection mingi ya peau, pour ça il a un sérum sous forme de masque, tout un dossier crème réparateur, ils ont réparé pour ce qu'on a un problème acné, boutons, ma palata. Et puis, quand ça, il y a un sérum où ils ont enrichi dans l'acide hyaluronique. Tous un gel douche, tous un grand format, un petit format, et ça mis à paille, ils ont adouci un pot. Tous un cheveux, ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, souki, ils ont quatre en pamba, souki, ils ont teinte, ils ont bondi sango, ils ont retardé repousse, il y a cheveux blancs, pour ça, il y a une huile, un bain d'huile. Tout ça na crème pommade, tout ça na savon où ils ont accompagné gamme ya cosmétique nyonso. Tout ça pe na ba médicaments na kati ya laboratoire CRMTA, tout ça na pommade Diazolex, où ils allaient pommade antidouleur, ils ont traité toute forme de douleur,
même la douleur rhumatismale, ma colokovimba, ils ont traité en haut. Tous en a crème borex, où ils ont uniquement pour ma papa, ils ont rallongé le système de ma papa, et puis ils ont agrandi en haut. Tous en a diazostimule, où ils ont produit ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas bas ils ont traité frigidité, ils ont sous forme comprimée. Tout ça, la zinguinalis, présenté sous deux formes, comprimé, à sucer, na suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tout ça, la méamycine, où ils ont traité la levure, tout ce qui est amibe, tout ce qui est maladie, kyste, il y a amibe, ils ont traité en eau sous forme comprimé dans sirop. Tout ça, la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau. Genre d'être malade à PC, mycose, et c'est là qu'il y a mibali surtout, il y a sapatou, maladie, l'auto, méamycine crème, azo traité en eau. Tout ça, allium, il y a azo traité toute forme, il y a hypertension, azo normaliser tension, ce qui tension est mataga, à quitter si à normaliser, ce qui est quitte si à normaliser, et ça, à partir de aïe. Tout ça, la menga, ils ont produit anti-anémique. Bateau, ils ont problème et anémie, quelle que soit l'origine, menga, ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont fait sa énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au moment de et ça a mis à partir de l'anxiété en bon cannabis au Congo. À part si on a si kotangela bino tozala maladi musu auto traitera pe auto sala to benga préparation personnalisée ndeti na ka ba myome par exemple to gosa une préparation mon corps et permettre de réduire dimension à myome pour faciliter ko bota to na kisi o epesa pe bato bazolu ko bota voilà to traitera en couple et contact na biso na Kinshasa eza plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et na libanda tozana plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73 voilà ça numéro à contact na biso bandeko ba kobenga libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oya ba teigne tondante oyo esalaka ke moto abima bamafina na mutu to traitaka yango mpe donc kocontacte biso opose problème na yo tokoyeba plante nini oyo ekozwa solution na problème na yo. Merci, chers amis téléspectateurs, pour notre temps à Bino, pour Pessi, pour que vous ayez la vérité en face. C'est vrai que c'est une émission qui est en train de vous édifier, qui est en train de vous donner des conseils. Aujourd'hui, je récite l'audio. Il y a Maman Moraza en Australie. Elle me dit que Papa Vincent n'a vivre situation moko eleka la vérité en face lelo na couple nanga et ce na sali audio oyo et ça pour te dire que bozo sala musala il y a ma sécurité histoire il y a maman na biso lelo comment conseiller la vérité en face de likambo comme lié lelo que mobali na yé pas à pasteur baza en Australie mobali jour kutu abisinga bijuru tu ba ota la vérité en face ango a critiquer mambali ya maman na biso ya mpagne ya pasteur alabi pasteur fois na ba démon pasteur nini ni boy vraiment okoza na mwasi na ndako ki no bota libanda et puis 6 enfants patati patata alobi papa Vincent lobara mingi mais au moment na lobano lobby na butu ba ninga ne ba pasteur ba ki na ndako pour me former que papa pe na libanda azana une autre famille mais mobali nanga papa aza pasteur et je retrouvé même bablo musu na téléphone na ye na okina somo que un pasteur asimba le carapé liboso pa terre bandimi j'étais son nom pour ma propre sécurité mais
simplement pour vous dire que pour la bande de Koba tout n'arabiso, il y a un macabo bossa la rawana ou les sarane les arabes montage ou les arabes solo. J'aime souvent le pasteur Sonny quand il dit que il peut m'aramber comme la bonne vie. Les arabes montage tous les arabes solo. Donc ceux qui peut-être est comme yo pas nous comme lioté, qu'on constate que ils ont montage. Bonjour maman. Bonjour. Maintenant mon micro s'il vous plaît. Il faut lâcher le micro pour makambo lobaye et tous en faciliter au yokango. Donc si maman boité maman chancelle vie. Toyambi on a vérité en face. C'est vrai que pour Komawa, il fallait passer par beaucoup de chemins pour que vous acceptiez toute l'élection à la télévision. Comme je vous ai toujours là, j'ai l'habitude de vous le dire que c'est pour votre intérêt, c'est pour l'intérêt aussi à Bandekoba au Talabiso. Qui sait, notre loba tout à l'heure que Makamo est comme là qui maman yampagne awa, mais lobby mutumora maman moi bien en Australie pour me dire que même si on a vivre. Donc te dire que tant sous façon ya toro même la makam na yo et que ça la paix que nous sommes pas en musique à beaucoup dans les camolko yo et puis pas de solution parce que maman la biso moi si y a pasteur wana si elle a si c'est maîtriser c'est contenir c'est parce qu'elle a imité makam o maman yampagne sala qui maîtrise o azo qui d'après makam donc c'est pas pour rien oyo moni toza ko to insister là que il faut oya ko bimisa makam awana émission au vérité en face to yeba nini mimio a katikati na biso. Ilo emeninga awa. Et papa Vincent. Pona koya koloba likambo ezotungisanga ezolekelanga. Matsamo mungu mukesi le réalisateur assi. Likambo ezotungisanga ezolekelanga. Ya on a une vérité en face. Pona sa solution. Oui, la vérité en face parce que vous avez un problème ezotungiso. Ndenge to sola ki na yo andeo ya caméra que na nyonso oyo leka awa to dugara solution karando lobby et bit na biso za ko luka ko aider yo pour te faire compte yeba likambo parce que moni likambo nyonso soki bandi surtout que soki bandi na nzana mukie il faut ko luka aussi sango et cause likambo peut-être et comme Elio pour y apporter peut-être délivrance na batu belé. Donc ils allaient vraiment à l'aise. Dites-nous qu'est-ce qui se passe. Je compose à rapport à la jeune fille. Qui n'a pas d'anga, qui n'a pas un camp où tu l'as qui paie, tu l'as qui m'a cassé. Vous avez ma camp mobile qui marié? Qui copinage quand on est ok. Si peser mes côtes. Tant que mes côtés sont bien dans la sépila qui ne pèse mes côtés. Tout qui n'est pas en bango, tout vendi paye. Tout mais la kitty, ben on va pas mobile, mais pas la famille mobile. Et pas famille mobile. Ok. Si pèse mais na yoko beau taper. Tout ça qui est en bango. Très bien. Et tout ça qui bien l'autre, tout ça na paix, tout ça qui bien. Na beaucoup tout ça qui bien. Le resati. Moi la coxi 2 ans. De mbana ngolobite ifona nsanini na bima na tongo na ngwa bima ki azongi aye o azoka fièvre mutu pasi ni tango ki fièvre mutu pasi to yomi mai na mama yimo o e komi susu ci foi de lié mi chopo il faut passer l'opération tala ka famille mbongo sani ni ezati tiba luka mbongo ndo mbana ngai ko sani aye ko kufa. Oh sorry. Tango yako kufa akufile mwana za 2 ans. Za 2 ans. Bobuta mwana ni? Mobali. OK. Tango yako kufa vandi pe matangi bina nde pe bakonzi bobabo ki ona ba déclarer ki na tikala ka wana pona mwana za kina muki. Et surtout que m'avait appris que azaki fils unique. Azaki ka mobali ye moko poli bosoni zaki basi. Yango encore pas boti na boti mobali. Mais on peut sepela ki ba mona mwana bango. Ndo mo peut to vandi na baboki onanga. Il n'y a pas eu de problème parce que souvent c'est ce que nous on remarque dans la société dans la communauté dans la congolaise qu'on vend ça maman bokilo na mwana ya mosi na ça crée souvent des problèmes. Yo na bango il n'y a pas eu de problème. Likambo zaki na onte.
ozalaki na biso bien nakoma nanga mwana bango nyonso osengi pa babokilo nanga apesa ata obimi okoyebi seke na abimi abiki te mwasa mwana nanga abimi osani aoya lelo mwana aza na 5 ans parce que tokumeli makasi donc ndenge aza na 5 ans ti lelo ozalaka mpa na bango nazaka epamba bon sikoyo ozonga te mpo anini parce que bon limbisanga à te voir oza na une jeune fille tu peux refaire ta vie au préféré que puis soki ezalaki peut-être que mobali abalaki yo officiellement mais yo ozalaki nano bobotaki kaka pourquoi préférer et puis famille na yo baacceptango famille nanga elobaki navanda na libela nazonga te yango wana babokilo mpe balinga natikalaka wana balobaka ofanda kuna libela lere mobali aza nano vivant j'espère mais mobali akufi déjà da na mesai nanga omesano na bango na mesai nanga na bango namona kozonga mpa ya biso mbutu tika na mpa naka wana matia mwa micro likolo donc tu es très à l'aise na famille ya mobali na yo nanga kimia et qu'est-ce qui se passe alors yom toza na kimia on s'est retrouvé devant caméra na vérité en face eka likambo leka nde epesinga somo mingi likambo elekaki epesi osomo likambo nini likambo namonaki nde vraimen bokilo nanga esalinga somo moya koloba ngo vraimen eza te esalinga somo mingi elekelinga mingi eza mbala liboso omona yango to eza mbala liboso te namonaki yango mbala liboso ya mibale nde esalinga vraiment vie nanga vraiment à l'aise te namoni ke moi nabomba ngo nzete efunaki epa paster nde paster atindinga epa na bino naya koloba yango mais esalaki nga vraiment bien te esalaki nga bien te eza likambo eza vraiment somo mingi likambo yango econcerne nani mabokilo na ngai mabokilo na tout à l'heure alors iso oyebisanga que yo na famille ya mobali na yo boza très bonne ya mobali na yo oyo atika biso boza très bonne relation bozalaka bien omesana na bango mais comment likambo oyo omoni ya somo mpe ya mabokilo na yo opréféré sauter oyo apa na biso awa na vérité en face babi likambo nyonso soki omoni yango fo olukela yango solution okoka osola nango ye moko boye na mte ava oluka biso te nga to onaki epa paster nde paster atingi epa na yo papa bienvenu pasteur bienvenu ilela atingi papa bienvenu nde papa bienvenu abi te faut kina ona vérité en face po oluka ozwa solution yango monyei nango po bino nde bokokoyede ngai ntongo likambo ekokóma matoi nebenda baeshola molai te mpo ngai nazanga moko ye aza mabokilo okolamusa likambo yango omoni ebimisi na bamakambo mosusu na kati yango moni alukaki nano basoutenir yanga nano mpo nga mona akoka te ona epa na bino et motu nini oza na posa ayeba likambo parce que ya koyoka yo omoni likambo boye ya somo epai ya mabokilo na yo oyebi yango mais est ce que mama bokilo na pour le moment ayebi ke yo oyebi likambo yango ayebi te papa bokilo na ayebi yango ayebi yango mpe te papa bokilo mpe ayebi te parceke démarche na yo eza nini lelo démarche na naza posaka nde papa bokilo na nga ayeba nde likambo yango to emeka kozwa na solution Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que dans Nabiso Amoisi, comme je l'ai toujours dit, chacun de nous a sa façon d'expliquer les choses. Si je comprends bien, dans Nabiso Amoisi, à Moni Likamoro Boye, il y a Kitoko Mingite, Nangambo, il y a belle-mère Naye. Et elle a jugé bon de passer dans cette émission pour que a informé beau-père Naye. Likambo, beau-père Azako ignoré. Et que belle-mère pas évité que belle-fille naie aza au courant nango. On se retrouve juste après Tokotsa Papa Bokilo. Merci. Ba présent
oyo bafondaka na Brazzavillois bana Congo Brazzaville balobi makambo tolukaki yango yo eye na oti basoko libinja pelenge baso ti ana yawa na libinja basoko la pace signore soki bomoni mobikisi kuimba yango elakisaka nini elakisaka tata na bamoze na yaya nanga basabona awa sika pona kotala bémission ba télé-réalité nyonso etali culture ya Congo Brazzaville s'abonner massivement na C-Star Love News TV. C-Star Love News TV. Chaîne à Kotala. C-Star Love News TV. Yango ezali chaîne oyo tata na bamoze na yaya nanga basabona awa. Ba théâtre ya solo, ba film ya solo, ba gag ya solo, ba théâtre ya solo, ba télé-réalité ya solo, ba ngweso ya solo. Ya yemoko Mama Kumba Star Christella amemeli biso makambasika. Oh, c'est ça Love News TV kati kata kata bao 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 bao. Okata bao. Ezali nango eloko ya pasite kaka na lisapi oyo yo lembulela kasupu kaka na lisapi oyo yo lakisaka baninga okokota nango na YouTube esika omoni bakomi na rouge s'abonner kobukana te pusana yaka malembe dobika ozongisima ekotikala likonga wana ya mukie ila yango lokola mpuku kotele malembe Dobika, Wanela Kissi, Tango Gag Ekoti, Yoyebi. Gavi de loin, si la s'abonner massivement à C-Star Love News TV. Et bon yo, Ayuna, Mame Boubaterio, ma Timba, Kamata, Ayuna. Voilà, chers amis téléspectateurs, na procédure na biso ya ko mema makambo tozo mema lelo to prévoit ki d'abord to kota contact na papa Bokilo. Mais il s'est fait que là to bengié tant toujours eu contact naé bazala qui déjà ensemble na molongani nae madame nae donc yemo pas juger qui bon que aya ko accompagner mbali nae pour que tout luka to yeba ba yeba plutôt pourquoi Chancelvi a préféré ko mema bango awa na kati ya plateau oyo to bengi vérité en face esika po oyo to yaka kusunga batu oyo bazana ba problème bato bazana ba vérité bazana ba secret moko ya mutuya likambo ya makaso yo bayeba raté ndenge nini ba robinisango. Mais grâce à cette émission nous facilitons la tâche pour que ata likambo eza grave ndenge nini ebima. C'est la raison pour laquelle to yambi papa délai papa s'il vous plaît soko au simba micro pour que makambo to solana yo et permettre biso et yo kana kati awa na kati micro s'il vous plaît. Bon na makambo yo ndeko na biso mwasi amemeli biso awa mwana unatikie kuna ayeko mona koto kuna kanza zobela abengi biso na zo komona bilongiso makambo za tokobongisa famille likamoni kasi on a lobi te tia benga ki bino bongo biso ne to yebisa ki est que aloba ke nzoto azobela pour que et pesa bino te pour tele matoke na ndao tele mama o mama nanga o kuna benga e mama likambo nanga na ye na mwasi nanga na lopango nanga ya kokoma boye na limite papa yoka biso ka s'il vous plaît omoni le mot très capital on a retenir lobi boy lobi que yaza mama na yo c'est-à-dire que nyonso bosolo la la pas ceux qui problème eza bo traitera bino na ye mais il faut payer la yo que moi si oyo moi si à moi na yo oyo bosolo la nyonso akomati c'est-à-dire que moni awa ko ba vandi baza ba pasteur na ba mama na biso ba vandi awa nanga mutu na si micro oyo to sala lisanga opona kosunga bato o bazana ba problème donc neti boye ye asala likamo azana posa ayebisa yo concernant famille na bino sone bozali
famille na moni botika o makamera Kasiti. famille na ya wa izate Te famille na ye famille na ye spirituelle eza awa papa famille na spirituelle c'est-à-dire pasteur na yazawa problème na uzala problème ata et kokoma problème spirituel nanu famille na ye po aza mwana mutu oui nayebi aza mutu pe ya bato nayebi papa mais soki oya kosola soki sikoyo ya komi bopesanga mwana bato na nazonga na ye so likambo tozonga na ndako kasi yana lobi te papa nga na osengoka eloko moko topesa oye bozonga na ye mais topesaka opesa biso ka temps ata 5 minutes ata 10 minutes oyoka likambo oyo aza na posa aloba na yo awa soki bosilisi likambo yango mpe suka nango ekokoma kaka likambo ekoma ya famille limbisa pena papa oyoka ye ni na ninga loba et puis po oyoka ye bien nga zaki na moi mituna mibale to misato kotuna yo kotuna pe mama na biso obozana ye pour que tango ya koloba toyeba nini tokosola donc ezaka lisolo tozosola na yo eza nango eloko bakamera ezaka ka ne balobaka les paroles s'envolent les écrits restent dans les images aussi restent peut-être aux en a besoin ya détail moko boye mais ba image yo facilité yo yeba neni na kokumbela peut-être komema na famille na ye pepo je suis sûr que likambo ya koloba wa ekosenga pe ka famille na ye kota moni kobengisa tolukaka so likambo ezali tobenga bato nyonso te po espace oyo eza monene te mais tolukaka bato bazaka ba concerné na likambo totunaki ya biso habité likambo ezo concerné kutu famille na nga ezo concerné famille ya mobali na nga kasi yana lobi te mama to voilà merci pena pour la mutuna na yo kasi ko na ngala tuna mnoka question moko pour nga pena surassurer papa lobi yazali ou kilona papa s'il vous plaît au simbango pardon vraiment s'il vous plaît olobi kazali au kilona bon oti mwana bino akufa bovani na ye mwata mulai lelo mwana aza na 5 ans c'est ce qu'elle m'a dit bozala bino na eloko moko boreprochake bokilo nanga problème mwana nanga kuna benga ye bokilo te mwana nga na ye tozala na problème te nazwaka ye mpenza lupanzi ya bana na nga me nandimi te problème nini koto est-ce que okopesa mama na biso micro s'il vous plaît maman bonjour bonjour papa toyambi awa parce que alobi aza na likambo wana ngai yebisa papa likambo papa azo koignore na kati ya ndako na bino likambo ya ili yango wana yo nangi natuna yo question parce que yo noza mama yo noza moto okumbaka ndako po papa obima mais moto atikalaka chef de la maison moto atikalaka na bana ekotaki bobima boye eza yo est ce que eza na likambo moko oyo ezosalama oyo papa na biso aza koignore o matia micro s'il vous plaît matia moi micro toyoka yo likambo eza te papa likambo eza te bovani ndenge nini tofai na ye bien tozwaki lokwa mwana biso bien sûr aza bokilo na biso mais totiai na place ya mwana biso tolingaki makasi donc na considéraki kaka mwana ngai oza na reproche moko te oyo ozosala ye tina problème na ye te oza problème na ye te tout va bien nyonso bien et oza mpe na likambo boye te ezoleka entre yo na papa na biso oyo papa aza koignore jusque là te oza sûr maman ah sûr on se retrouve juste après cet élément pour que to mekako solamo mukie et puis to rezon après to continuer mission merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous avançons avec cette émission Vérité en face, où nous voulons découvrir ensemble ce qui se passe dans la famille, il y a papa Adelin, na maman Kadi.
oyo tomoni ndeko na biso mwasi Chancelvi aye awa pour avouer une vérité. Je pense que je venais de poser la question à maman Nabiso Kadi. Elle me dit que ayebi le roté et papa Nabiso pe Adèle alobi pa ayebi le roté Chancelvi. Bikambango nini oyo osengaki biso to sunga yo pour que oyeba qu'est-ce qui se passe na makambo nyonso oyo monaki bikambango ezali kama osengaki mpo bino boyeba nazalaki na posa pa bokilo azala wana na ma bokilo mpo pa bokilo ayokango mais papa Adeline na ete mpona panza libala na bino nazalaki na posa nde oyeba vérité oyo oyebango mpo soki oyebi yango te ere moko ekozala mpe scandale mais il faut oyeba na mesei na bino bomoni mabe na nga te vérité wana ma bokilo ayebi yango ayebi yango oyebi oyebi makambo osala na nzoto ya mwana oyebi yango bien mabezi ondima te naopesa o respect mpo oza ma bokilo nakodepase bamote mpo nde tomesai na yo oza poso oyeba vérité yango malamu kasi ebana kaka ça va parce que un jeu de preuve naza na bapreuve eza na telefone na nga mais naza posa kaka pa bokilo amona ngo il fallait pas garder on a raison. On a raison. Mais ce monde est beaucoup ya. Ngani na gani. Malamu. Nanzimi bien. Oyebi onga na oyo kate. Ça va na la kasi. Papa kilo yoka ngangani na kina likambo awa. Ezate ko za mwasi mwa no bandolo bilange bena miswa ba. Na respecta bona pesa ko respect. Mabeza te. Nanzimi Nanzimi nyonso wana nanzimi mabe pesa te nanzimi bien. Madame, na benyo ndo kite. Oyebi makambo sala e pa junior. Oyebi te. Mais so monyango ko ko tele matin ndo ko kamdisi basopeli o mai. Na epona yo kote na ende pona yo kande na yo sabe. Bokyo na nga. Mabeza te. Papa na kola kisa. Abimisa. Madame, merci. Encore yo lobe oyebi te. Yo mona pa ngote. Ya solo. Madame. S'il vous plaît, maman Kadi, je me suis tu pour na yoka bino nanu
par rapport à la situation de Ngezoleka, Maman Kadi, elle nous dit que Makambo Sara Nanzota Junior. Junior aza koko na yo. Aza mwana na ye. Maman Kadi, ozo reconnaître que Osara eloro nini Nanzoto na ye. Ya mwana oyo yebi. Osara nini maman s'il vous plaît. Mwana wana kutu ya boti mwana, sikelinga mwana pas même intimate ya to simba ya to bimaka. Ngana zo fanda la mwana banda tongo ti butu. Ya to simba ya to kenda banzela na ye. Eloko mabe na sala mwana te ka lilo. Apa mo lo ba o kenga na sala mwana mabe ni o ngana sala poko na. Ala kisanga mabe yango soki as filmango, soki pa kanga photo, aye bisanga mabe yango lelo na miso papa ba ko sanga na be mabe yango o ngana sala mwana. Yo ban trozo ba no. Na yeba te lo mo. O yebi ka opération ya koko na lo wala koko nyo. Na yebe lo mo te na tota koko na ngai. Vous assure. Na assure. Sikoyo nazongi na ngambo na yo s'il vous plaît. C'est vrai que obimisi téléphone, je sais pas ce qui se trouve dans le téléphone na yo pour le moment je ne sais pas. Olobi mama bokilo na yo azosala makambo na nzoto ya mwana na yo. Et comme na téléphone ondeni. Eza makambo ya somme. Encore ya le bien yebi ya muti. Moi na marché ba mona nga na misu na eza te po e bimaloko la moi ça mwana na tika na sani amankenga. Il faut prévenir mona na misu. Moi bimisona mnono boizate. Na oloba te. Ya encore le bien yebi ya muti. Non mais il faut yebisa biso ngo boito yeba papa yo kango. Il y a pas moi il faut qu'un téléphone. Il faut téléphone kaka. Il faut qu'un téléphone. Bon mon on a téléphone. So na bina ba vérité ah. Ben preuve na za on a téléphone. Preuve ani. Ben preuve ani oyo dans la téléphone yebisa. Vérité ni na ngoma. Ben preuve ani oyo dans la téléphone. Makambo ça les pages. Ça va ma baisse hein? S'il vous plaît papa s'il vous plaît maman. S'il vous plaît papa. Non papa. C'est comme ça on va s'il vous plaît. Papa na yebi situation de mesa. Papa, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Papa, s'il vous plaît. S'il vous plaît, papa. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Papa Dela. Papa Dela. Papa Dela, s'il vous plaît. Maman, s'il vous plaît, papa. Nazo paie sa téléphone. Nazo paie sa bino téléphone. Mais. Papa, non, paie téléphone. Nazo paie sa yo ota la téléphone, papa. S'il vous plaît, papa. Naza pose la au téléphone, mais Naza pose à moi qui s'il vous plaît, papa. Maman Kadi, Nala lobby boy. Avant, n'a pas sa téléphone. Pour téléphone, on paie ça. Et quand s'il vous plaît, déjà dans la place, il y a. Papa, c'est là, non, papa. Chers amis téléspectateurs, je pense que Bichonos Tour vivre scandale à la plateau Nabijo, indépendamment de notre volonté. Comme je le dis toujours que Toyambaka va sortir ya batu na bandenge belé. Chacun de nous a sa façon de réagir par rapport à l'éducation ya joie, façon na ya la personnalité na ya se construire depuis au moins na tiaza la lelo mukolo. On n'a pas pu continuer ces problèmes. Vie, c'est que oh papa moni na téléphone ya maman. Pour notre propre sécurité, on est obligé d'abord d'arrêter cette émission aujourd'hui. Totikalina, nous avons besoin de chancelier.
Il y a une équipe qui s'occupe en ce moment, il y a Maman Nabiso, Maman Cathy, et Kadi plutôt. Et il y a des gens qui s'occupent en ce moment là, Papa Adélin plutôt. Je ne sais pas ce qui se passe avec nous les Africains, les femmes arabes, tout le monde a tout évité, tout le monde est normal, toi normal. Mais ce qui se trouve dans ce téléphone, je n'aimerais pas que Ngala Lobango Lelo. Je préfère, et j'insiste vraiment que je veux me battre avec nos pasteurs. Il faut toujours que sa maman là, dans le plateau Nabiso, pour que Ayoyib Sabiso, Makambo, tout le monde arrête sa téléphone, parce que c'est grave, c'est imaginable. Je n'aimerais pas en parler maintenant parce qu'il y a ligné tout le bango hier dans le plateau Nabiso. Merci beaucoup, je pense pour le courage aujourd'hui. Tu l'as fait pour ton enfant. C'est comme on vous avait dit, il faut que sauver moi dans 5 ans, dans innocent, dans ma camion sur les cas. Merci pour le courage. Et je dis merci à Bandeko Botali Michel Lelo. On se retrouve. Je pense que nous, on commence des travaux aujourd'hui pour que tu fasses ramener maman dans le plateau Nabiso. Il faut aller au Makambo, tout le monde a téléphone. Merci à Bandeko Nyon sur la vérité en face. C'est soutien à Bino, vous partagez l'émission. Vous aimez en vous tika commentaire et puis bateau va s'abonner et vous région de la grande famille La Voix du Peuple et Vérité en face. Et Nabandeko Bodota dans la couleur télévision, on nous a appris qu'il y a un problème technique. Mais les choses vont s'arranger au niveau de la chaîne. Mais ceux qui vont montrer que vous avez vraiment la poussée au talent qui est couleur contre ta, ils auront permanent sur YouTube. Vous avez la vérité en face de La Voix du Peuple. On a différentes émissions. Et aujourd'hui, nous sommes le 8 janvier 2020. Et une façon pour nous Wapia Sika, Wapia Kala. Sinon, merci à l'équipe Nabiso. Vous avez présent malheureusement, moi, tout le vu ce qui s'est passé, mais je pense que quand on va faire revenir la maman sur ces plateaux, on aura le temps et au solo là. Merci, tout le monde prochainement. Bye. Que Dieu vous bénisse. Partout vous me suivez en direct. Zamba Pambolabino, Apambolabino, Makasi Bisiga Bozali. Merci. Bon message déjà Kolanda Bisso chaque jour dans La Voix du Peuple. Zamba Pambolabino. Merci mon frère Vincent Chiluzi. Zamba Pambolayo, Apambolabino Nyonso. Grâce à Nzambe Zalkonabino. Na souhaité Bino Nyonso meilleur V 2021. Meilleure année pour nous. Que le bon Dieu vous bénisse. Vous protège partout vous me suivez en direct. Zambe Azamalam ou le Corona Bisso. C'est vrai, tu continues en 2021. Mais c'est quoi le message? Est-ce que le prophète a précisé ce message pour cette année 2021? Dieu m'a renouvelé encore le même message au Sengai l'année passée, dans le mois de mars. Active la spiritualité. Pour activer la spiritualité, abandonne vos choses. Et c'est Dieu là m'a donné encore le même message en entrant cette année 2021. Et puis c'est mon akati moté manangai j'ai compris qu'après c'est une mission spéciale on a koko sala non seulement ici en France mais partout dans le monde musala ozo salama ya on a bisi mutu moka ndoko zolandanga sikoyo na ko ebisolo moko 2020 et lequel bisolo makambu tellement ébélé le monde des a troublé et ça qui troublé na tango dans le passé na makambu tellement ébélé maintenant bisolo komoko Dieu nous a protégés nous sommes comptés parmi les vivants et sa grâce ngano tout ça compté parmi les vivants ndeto continue en 2021 to le bieza 20215 et puis c'est ce chiffre à grâce mais to continue à grâce donc ngai non to continue à grâce. Alors yom tozo landanga est-ce que kombe tata maboko na ndaku olobi père konde ya solo to continue na grâce to mérité parce qu'on a perdu des gens batu ba kufi na sens ebele to betele tay sur maboko. Oh merci na maboko beti na ndako comprendre. Laisse-moi te dire quelques secondes avant na kata na ngai na ina bisolo komoko début de l'année bandango na loi prophétique Zamba pe singai ba orientation à ligne prophétique nazo sala ba service prophétique en ligne na bandia wane oyo na bita na obe ba service prophétique en ligne et témoignage quand nous zo landanga sikoyo benga na okana numéro na opesa 0033 7 66 27 40 02 na bandeli 0033 7 66 40 02 ka numéro na pesio tango bengi luka ozwa orientation prophétique en ligne au Kumisanza mais bino oboza sur place à na Île-de-France landanga très bien tozali sur place na Saint-Denis mercredi vendredi dimanche mercredi vendredi za consultation prophétique dimanche to benyango samedi prophétique donc le dimanche prophétique kanengo zo landangai benga
Loba prophète, n'a expérimenté Nzambe na yo. C'est quoi mon orientation pour cette année 2021? Ozana pose orientation. Benga kabisi kozabi prophète nandimi Nzambe wana. Mais tant ozo benga zwa rendez-vous parce que boyebi en France na minute ba nombre ya bato ça limité pour na ba culte na ba séance. Ya on ebisi mutu nyoso zo landa. Zwa numéro, benga zwa rendez-vous. Loba na ozwa rendez-vous na ngai pona ya na service ya mercredi to vendredi to dimanche. Na ebisi ozwa rendez-vous Nzambe pambola yo. Na ina biso loko moko. Cette maladie, eza pour kufate. On a des problèmes au quotidien, on senti le quotidien, et ça peut être sauté. Mais il y a des choses, na janvier, et à la fin. Il y a une orientation, il y a 12 jours prophétiques. Nazo bandango le 12, nazo silisango le 24. Et pendant ce temps-là, na yebison tous en Île-de-France, aux place aux alliés, sokoza musika. Soit rendez-vous le 24 janvier au Sambela Nabiso, aux en Angleterre, aux en Belgique, aux en Allemagne, pays aux alliés. Soit rendez-vous le 24 janvier et ça 110 services on a une orientation à lavage au Bandamakambu Mususu. Donc le 24 janvier et ça une journée spéciale pour nous. Alors place aux alliés, n'hésitez pas. Banda déjà qu'on s'est préparé, vous avez en Belgique, vous avez pays le 24 na Père Condé na France. Mais on a sur place, soit rendez-vous mercredi, vendredi, yaka. Je confesse le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, Azan Zamba Aidi Nabala et Azan Zamba ya Père Nangai, apôtre Aidi, apôtre Bolia. C'est clair, il m'a baptisé et je crois que Zambé a changé, la voyance existe pour révéler Makambo et Bombani. Il n'y a pas de problème. Nazo yambayo sikoyo zoa rendez-vous. Zambo a visité ka visiter. Mon problème na yo c'est résistant. Mais si là, moni kambo zanango et si là. Nene biso loko moko mondo zolanda. Yo e batso to benga yo ça pour déranger yo notre argent bon non. Moi je t'appelle pour que toi tu témoignes. Pays nyoso zali, province ozali. Pour citer WhatsApp et faciliter batunyoso. Fais enregistrer. Ça la programme na yo, soit rendez-vous prophétique. Oza Musika, je sais comment suivre ton cas. Oza sur place directement aux Oya na Saint-Denis. Mais oza na payer Musika, banda ko ba rendez-vous et tu viendras témoigner. Moi nana Rubika, yo ko solution, tu viendras témoigner. Que mon Dieu vous bénisse. Ko sangate bengaka siko 0033 7 66 27 40 0D. Bengaka siko. Quand nous landanga bengaka kasiko, sois la première personne à rebenga. Merci.